Jacob Moudingaï, vitesse de croisière. Faute, c'est qu'on s'en a des cris de guerre. La réalité est bannie comme on est sur le terrain. Batoulampa Kaba, mon appelé venait, c'est qui déjà. Oazali Molobeli, Fati Béton, Docteur Chilombo, Tatano Wazibuliranzaza. Makamosi échangé. Na lobaka na ba émission mususu bota la basigne du temps oyo ba mona kaba mona boya bini leki lelo bakangi mende ndoki na séminaire machiavélique contre l'État congolais, contre Fati, contre le peuple. Bomba bomba na Panza na Sukisa na Nyangola na Fungula na Tindika Boyoka na ebisaki bino excès de réunion et bomaka réunion lelo réunion lobi réunion batu balembi Willy Michiki oya alobaki Tshisekedi kozonga te alobaki plus de 280 députés basi ba traverser ngape na ebisaki bino ke oyo bakendeki bayokaki likonda eza moi jipe ezali ye moko petaka soki parole bina prometaki bino pe ba promesse ezali nde banoko moto bakendeki babendaka ata moi mpe wana ya dernière minute en principe banoko basi bakatisa ezali soni na mokolo ya fête bato bengisi baboyi koya na ebisaki bino ba invitation comme pasi bato bayete na séminaire tout la mwisi kizaka enta Nehemia atali mende amona mende misiki babengaki bato baya babengi na ba pasteur bayebaki te pasteur la mukongo moko azalaki wana babombaki ye atala soka simite abikula bato po basi bayebisi bango ke bato nyonso baye wana bato afaci pasteur abimaka te abimi wana deja kiongozi ye mei abengi deja ke non basignaler ke non banoko baye te vidéo 45 vide donc ba tête d'affiche ba prêtre ya FCC tout la mwisi kizaka siko baoluka ndoki nani enta bimisi pasteur wana mukongo abimi na séminaire amani kotala la pasteur bamona kape makambo amani kotala enta yo mende yaka bi ah nero sana mi yaka pasteur atini nzembo nzembo na Kongo kariboso bwabunza miuzola ngabatu babu o bonso bwena yandi yambi ewe na o e kadibonso tala nzembo toki ya Kongo ba mende bango koyemba te eza bisi mende bima libanda bimi koto ha mama na surat prière menda kwa ya rate menda kwei boyo kama kama eleki kula lelo menda komi babisi bima okwei nana la kati na yo wana nani au nom de Jésus menda ko baluka la mabele au nom de Jésus bima yo nani yo kamende nga Chilombo yo nani nga Chilombo oye ko sala lini oye Chilombo wapi Chilombo Antoine Tshisekedi Félix chef de l'état obimi awa oye ko sala lini na bino na ye ko tala bino na mboka na ye bima na ko bimate nako bimate po ngana na likolo mboka bino ne étranger bo bima mende azako loba donc beton azako na kata mende yo toloko bolo clarté yo mende yo nani nga Chilombo oye ko sala nini na inspection na etala bana mboka bo so na mabele langa nga kola mabele na ya bima au nom de Jésus bima mende azako bakala mabele bima esprit ya Chilombo bima Chilombo bina ko bimate bino ne bo mabotika mboka bona ba paya boyaki ngonga yango ya kokende malembe avant que mukisia sala siko makambo bima nako bima te bino bo bima bo
botala makambo eleki lelo mende kawo facha lobi na kobima te balobi kende tika nzoto oyo abina kotika te tika nzo bino nde bobima na mboko oyo bokende po boyaki koya na baboti ya kauchu ezanga ba chaussette bozonga ngana kobima te nga Chilombo nazala ngande kolo mabele bima Chilombo kende Chilombo tika nzoto ya mende Chilombo lobi na kokende te ngai nde kolo mabele makambo eleki lelo yango wana kuna babengi kuna yemei babisi ba tête d'affiche ba yete yemei akangi téléphone alobi ki kwisa diakako mboka kendaka te yekei pouvoir kendaka te yekei bino batu banako kotia tembe ngai molobeli ya fachi na yebisaka bino deja esikoyo oyo etikali oyo bazotia tembe mvule ligie beta bibishi mwika elongi ya fachi omoni fachi omoni bibishi omoni bibishi omoni fachi baza bandeko bo comprendre bilongi na bango ekokana c'est la même famille la famille biologique ngonga ekoki bana ya Congo maloba na ngai nganga mvule linge beta tata nowa fachi beton oya kozala mangongi botu na ngai te nga déjà j'ai été consulté avant tout le monde par Fachi Beton makambo yebisaki nga na yebisaka bino aloba ki boza na confiance na ye akotrahir bino te bongela meso yangoyo tozo palper changement avec vous vous serez les témoins de Fachi demain chers internautes makambo yangoyo tembesila kate tembesili Fachi azoloba na kati ya mende ti baza kosala ba complot batu mamboka Fachi était là le chef de l'État était là Antoine était là Beton était là Tshisekedi le Sphinx était là chers internautes oyo molimo ya bankulu ekoti na nzoto oyo eza makambo ya mboka bwadi twali tunga eza makambo ya mboka makambo faut changer. Chers internautes, bref, pour la makamouya séminaire diabolique, Bakaboni en quête des poissons, la queue entre les pattes, comme ça. Finish. Beaucoup mis ensemble pour la Fachi Beton. Est-ce que vous allez? Ezaki bituma makasi nzambe azobundela Congo na sima ya Fachi mwana ya mboka mwana ya Sphinx mwana ya mama Marthe nalandi video moko bokechu alobi frère Martin mapeka solo frère Martin sili gaz nzambe na ngai nanda ndimaki miracle beko kosalama. Chers internautes, mutu mususu na ko recadrer azanga soli Daniel Safu ayoki sango bayebise ba Jakindala na mukebai bakolia eloko et pas patron Moïse Katumbi. Chers internautes, Safu atali alors on a dit veste et kosimba te chemise ekosimba te nako bakanganga akei na royal na wenza bikeko Safu asome kota ba chef coutumier ekoti ya bata bandundu baposo ya bata Equateur mayaka ya bayaka akominganga nakan bakane utaka pana biso kuna na bantandu aye asimproviser nganga pour Katumbi ayamba ye azana bakisi abeti mutu akangi mutu na nzoto tala sonye tala na lingaki ezala tanga kamwasi asimba nga bongo na chemise ezala tanga yi jeune wana basimaki pa Safu na chemise na ebitero na zapi
Et on a ma cala une semaine après Facha Bimisingaï. Vous avez un politicien congolais, n'a pas de vote qui est bon moni. Botala. Sonia modèle à boyer. Moutouabi ça tout le monde répète dans l'émission Lelo. Ils allaient frère Martin. Boyebi pourquoi frère Martin est aéroporté? N'a pas eu qu'on peut savoir exemple monsieur qui choqué battu. Cher internaute. Frère Martin et puis que patron na ye Moutouaye oyo Facha Bengisi. Son patron. Oyo sala ki marketing na ye. Oyo le kota na fulu. Abimisi ye, amonisi ye mutu. Katumbi azui frère Martin, parti ezanga ba député. Parti ezanga ba chaise. Parti ezanga ba combattant. Parti ezanga ba militant. Azui Caracas amemie na batolier Nanjili ba betitol ba tche mastic en fer ba tche mastic ordinaire ba sali ponçage ba tche sulfacer ba tche couleur ba ko tche na sendwe marque déposée occasion d'Europe frère Martin tout ça c'est Katumbi na Jean-Pierre Bemba. Lelo Katumbi aye. Frère Martin, grand qu'il est, a bon yambatande konaye, oyo asaliye, ndenga zalelo na aéroport. Tout ça, vous avez pour une. Dans les complexes, il y a infériorité. Parce que bien si patron yo, yo ya salani. Attends qu'on n'est pas fatigué. Mais yambaye, il y a que grâce na yo, que naza o nazalelo. Nayebi Sakabino l'amour quand déjà mort et enterré. Mort et enterré. Dans la qui prophétité. Bomoni yango. Qui sera le leader maintenant de la Mouka? Bota la ingratitude ya modèle ndenge wana. Frère Martin. Babengi si patron na yo. Aboy kokene na malanda ngobe na ye oya muzitu yepe aboy bakeiti mais makamdo changer kala mingiti n'est pas qui déjà selon ma rumeur selon foot information Eteni Longondo futur premier ministre oya landiye Moïse Katumbi da foot d'information. Bana ya Mbandaka Longondo azakoya lundi oyo boya mbaye na aéroport. Bana ya Bwende bozele le même jour na poko comme à Bwende lundi. Bana ya IDPS bo se mobiliser boya mbalo malabakos engambe mobile autorité morale iso chwapa mwana ya Ekanga Dokotolo, Mokonzia Saoudi, Azakoya. Voilà, chers internautes, Nazala qui n'a plaisir de présenter l'émission Lelo. Pour le Sabino, ce qui se passe actuellement en RDC, précisément à Kinshasa. Voilà, Moutako Sabino, réalité Yangona, Kabila Rejos, Grand Bungalo, Akimi Séminaire, machiavélique. Elié. Donc, les députés nous sont passés par 4 ans. Les grands gars, 4 saki. Tant mende, alors nous sommes la Fachi. Fachi a bien la mende. Oh, miracle était. Merci. Na binonion sobotali émission Lelo, émission spéciale. Élément vidéo exacté. Oh, exact na capella. Donc chanter sans instrument, c'est ça a cappella. Instrument exact mais boyo qui tindiga atindigi bino. Angèle Mpumbu, futur député bosala makasi, bozo parlement wana. Jeninda ya Kayembe, bosala makasi bokota na parlement wana. Christine Mpinda, bosala pe makasi bokota na parlement wana.
motema ya Joseph Upinda Dengi Mayar Montana yo pe salama kasi oya na kisasa ko fungola baizini koto Jacob Mudingai vitesse yo but umela na yo merci na JP Ibandulula lenga Kimbiolongo mwana ya chango na assistance lelo ya filmé te o ya filmé biso l'international Oda na régie Oda na montage Oda mais na régie finale Mike Luzoladio papa na on monte comment ça permet merci.